Ma maman Château Rouge ba bandeko nanga tokokosa na nyoso bolamu te po elo moka ya mabe ya mukie. Te baka kolimbisa o eza 2022 eza année ya pardon. Nakomi Paris. Bonjour Kinshasa, bonjour à tout le monde. Bonjour Paris. Tiki ba copine na bino. Njoka garçon na lobby amona ba mama amona ba ba Château Rouge. Ba Château Rouge. Basi po. Boka pata soni tie. Bota bana mibali. Mama mi avanda ki wana papa gwepa. Mama mi asalaki wana. Mama mi baki. Kwa kufa te. Mama mi asalaki. Mama na yo ata kufine papa na kufa bo. Kalikambo sa. Basalaka. Babimaka. Oto babila. Ah? Obini. Mama mi azaki na kata sa. Mama vandaki. Atala kofite ma atala Antoine. Antoine. Atala gwepa. Meka kofite. Antoine. Na kwa songa comment na. Atala Antoine. Basi po. Baso basila. Basila nde. Na ofinga basa poto nyonso te. Bazalaki na Versailles. Basi banjoto nyonso koma po. Ola benga no basa be tirette. Mibali balala asubino te. Bakoma ka ba fongole tirette baladi bino. Apokelo na munoko. Ndenge nini? Tala basi bazali kuna bilongi mabe basi po basi batoboka basi basila. Mibali basila. Basa kala. Mingi ya Château. Moi je m'en fous. Osoke poto mo beta yo. Na betanga. Non, 9% ba pona kofi. Non, faut la raison majorité. Ba pona kofi. Au moins bino boss. Ma maman Château Rouge ba bandeko nanga tokokosa na nyoso bolamu te po elo moka ya mabe ya mukie. Te baka kolimbisa o eza 2022 eza année ya pardon. Yo Simba awa. Mais à na terrain maman Makaya. Yo ça mon Château Rouge. Château Rouge va confirmer et pas biso to oteka. Osolanda pas biso to oteka. Osinga baninga na libolo pio. Ola ba biso bango osinga biso pardon jo. O déconner alors arrêtez. Mais il y a des connaki. Bokoto limbisa ete. Ya limbisa konati. Bokoto limbisa ete lokola ndekona bina ya kwasi. Osala biso matera. Osapte ala kate. Ya limbisa. Bokoto ko limbisa ete lokola ndekona bina kwasi. Kangama na yini. Sérieux. Kangama na yini. Sérieux. Château Rouge est Royinda, qui est un jour avec un défi, à côté de Château Rouge encore.
Mais qui nous a Almazoya, papa? Almazoya, c'est ça. Ah, ma tête tout au lobby. En tout cas, nous avons photo ça va congolais biso nyonso kimia ekota nazo kunda château rouge yama prophète yama malobi c'est malade, tu vois pas toi? Il y avait quelqu'un. Toi, tu m'as accroché là. Tu regardes. Tu vas filmer. Donc, le problème qui est là, c'est un coïnda. Tozo luka pour moi les châteaux rouges et indi. Tozo comprendre tête. To kiti par la même banque na terrain. Na kiti banque na terrain. Château rouge c'est un coïnda. Balobi njora ko kita château rouge c'est un coïnda. Donc château rouge c'est un coïnda. Guerre na guerre. Tozo yebate. Tozo yebate chaud na chaud. Longola maman. Longola maman. Mais aso yalo, balobi aso yalo bi. La joue bien maman. Moi tu es pénible. La joue bien maman. Déjà avant ma question mais arrivé à Paris et bouger pendant Paris, on bouger pendant mon kili partout donc vous allez porter parole mais on bouger Paris pour les gars musiciens musiciens. Mais qui c'est bah tu peux bah là il faisait comme ça sur internet bah maman Château Rouge bah maman ya photo bah ça au cas de la qui c'est bah le qui c'est soi-disant afinga soi-disant la finga bah maman photo qui c'est soi-disant comme ça bah rwandais yango nde school comme ça qui balo ba qui c'est on a dit rechercher wana photo on a recherché de Zamboka loi nous en beaucoup nous a recherché par nan pour la salini on a moment connu les gens sont comme ça pour faire mon cas en tout cas là il y a ça avec Congo ça avec ça on a des bagages on a des avions on a kitaka on a des présidents on a yaka na moni apike na zaki na Rwanda na zao na problème na Rwanda te Rwanda bandinga très bien Rwanda ko bageza mabeba babetanga te matiela nga pozo te bino ko sela nga live to ko beta yo ko beta ka poni ko so arabe Rwanda ko to ba Rwanda sa mabe Rwanda tsika ko beta nga parce que bazo ba qui c'est ko chama ko na Château Rouge te na lobia Château Rouge eza biso ti mano ke Château Rouge na bon na mota laissez ba moi na yeto yokana so na saka mabe na s'excuser tombo misa bon na salut mais bazo insisté sur la pardon qui c'est ko na pardon na senga sous pardon na senga sous pardon na senga pardon mo saka na hein mais ko ko saka na keli ka kenda
ekomi kosakana naza responsable naza mama na bana likambo esilaka te mama mboko ekominga mama mboko nde mboko ekufa nga na bomoko ngakutu na combatage lokola bango nasaba nzembo ya danger akeli nasaba mama na bachanson ya danger oyebi mukwata mukwata ya batie ya Antoine président kangela biso ye nasaba nzembo ya danger poke eza bien bango bakanga nasaba nosonga kida nakima te nde batusu babio okima atovan mpe na riko jeni na pese mboto mpasi azali jo beni président Joseph Delille ya Thierry Gango bakombata solo loka bafilanga na kati ya nimani Thierry Gango mais bakombata wana mpe bazaka bandeko nango balingako mpe mingi mpo tozomona mingi mpe bazobenga yo babengi ebele bazokubisanga ebele bao basala live wana apeka na pale na ye asala na ye la na bosela live baprésident oyo bayaka awa baministre baliaka mboka na bilongo aliaka mboka te aliaka te boseboseba balive nalobi na bango bamama chateau rouge basala makambo na nkro ezalaki bato bakendaki na 25 pe toleki oyo bakendaki bakofinga kofi me bafinga kofi baboyama boyena violere boyena boye estce kofi viola yango mpe nabi ba oyo bokendaki na ville ya 25 mpona makofi nafinga bango surtout esesera estce nga nango vana kaka nanga finga bamama. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.